babundaka na moto ya Sokoto te likambo oyo ekomi kopesa pasi mingi na kati ya cité ya Mbanza. Mikolo oyo uti koleka kaka na mois ya juillet 2021 na nzela ya mboka ya Yau kouta Kisantu na cité Sele, ndeko Jos Lukadila mwana ya Mbanza avandi na quartier Révolution na avenue Lunzadi numéro 23 na Christ Roi akufaki sur place po ete batutanaki na mutuka ya munene. Na mokolo ya misatu le 21 juillet 2021 nde ba programme ya bobimisi nzoto ya Mowei esalemaki na morgue ya hôpital général de référence ya Ntonankulu. Kasi elekaki malamu te po ete bandeko ya babase to pe baekiri bandongwanaki bazairwa pe baaméricain, kasi na bokomi ya bandeko ya service ya sécurité bakimaki mpona kokoma kino na wenze ya filtra kuna pe batikaki te bapanzi biloko ya bamama ya koteka misusu pe bayibaki. Administrateur du territoire en charge ya économie, finance pe développement d'idée ya Mabeka azalaki na équipe ya la police pe bandeko mosusu ya service ya sécurité pona kotia kimia esika oyo bato bazondongwana. Kasi bana oyo babengi Kuluna bazwaki kanda po ete administrateur du territoire assistant en charge ya économie, finance pe développement na bomoni désordre oyo apekisaki ebembe bima na morgue po ete makambo oyo e continue te. Na suspendre ba sortir ba corps nyonso même ya corps ngake sala désordre na suspendre ngo et bon to kotala ga enterrement ko intervenir prochainement. Nde bakendaki na avenue Mavuzi numéro 28 na Christ Roi quartier Révolution kuna nenda ku ezwami ya administrateur du territoire assistant en charge ya économie, finance pe développement bapanzi porte bapanzi paraprise ya Mercedes pe bakoti na ndaku na moi makasi ya kokamwa bazwi plasma pe bakenango e kamwisi batu mingi po ete likambo oyo na Mbanza nanu esalema te na moi makasi boye. Gouverneur Atuma Dubwana atinde la biso na fiske 3 jeep e bana ko sillonner Mbanza puisque afeki ketchu moko ketchu wana batia e ko kene pas été donc eloko moko te. Na sima ya koyoka makambu oyo mama Antoinette Mujaki ye azali mama ya Atea Didentia apikaki crise bamemaki ye kino na hôpital ya Christ Roi ye azali na âge ya 92 ans. Yemoko administrateur du territoire en charge de l'économie, finance et développement d'idée ya Mabeka akitaki na avenue Lunzadi numéro 23 na Christ Roi quartier Révolution pona kosolola na ba responsable ya matanga ndenge nini ekoze ba problème ebele na kati ya Mbanza. Ye asilikaki makasi président fondateur ya association Fair Play Maître Pams alobi ba jeune oyo il faut ko changer bango ba disposition. Mais maintenant la tala ba dérapage salami, ba casser salami, ba n'importe quoi salami, ba blessure, ba biloko belé. Tout le monde aucun député. Alors tout le monde aucun député. Pourquoi ba to s'acharner contre Atuma Tubwa? Là nous avons cité ba combo parce que chaque fois yaka ba intention vous la cacher derrière ba tout. Oyaka tel mutu da tindaki, tel mutu da tindaka. Ba kangi ba to ça l'examen d'état ba ça ba innocent. Pourquoi ba kangi bango? Mais maintenant là ba attaquer tout le monde dans ça l'examen d'état. Ba otanga combo Atuma Tubwa na te. Mais tant qu'on répression qu'on y a contre bateau ça n'importe quoi, tout le monde va député bakobima. Tout on a poste commanditaire, tout on a poste commanditaire. Voilà comme n'importe quoi. Bandeko bwebete bana oyo bakwesaki portail ya hôpital ya Kumbi toyebite soki ba maladi basali bango nini. Batu oba uti boye bana bebe ya mwana wana kuna bazoba mabanga ti babaniko babanga zaki amsu bazolokota bake kuna bazoba matina batol. Yo matoi mangongi kasi yeba ete soki bakangi yo tu oyo prison na Mbanza te.